Bonjour, bonsoir. Il y a dit bolongo, greffe international, il y a peuple mokozi, peuple souverain. Biso tout le barlamino ka vérité. Toyebo telema. Lobby, c'est le jour J, 2 octobre 2024. Place Lumumba, porte de Namir, métro porte de Namir, Matongé, Tobenga Matongé. Tous dans la wana épelé, nous allons nous diriger vers la place Luxembourg. Kounane Tokozala pour dire non, stop na balkanisation. Félix a memakabiso déjà na communauté naye, il y a Est, il y a Tutsi, il y a Nilotique, Tutsi Rwandais, Ougandais, Oyo ya tambola kabipa nyoso pona ba balkaniser mboka na biso. Lelo Oyo alinko imposer biso changement ya constitution. Pourquoi il veut faire ça? Il peut pas le faire normalement. Tozali na ba Bunagana ba Masisi ba Rutshuru Oyo ezali sous l'occupation rwandaise. Et koki jamais ko salama tokoki jamais ni ko toucher constitution ni ko changer constitution suivant l'article 219 et puis bango balingi va changer va toucher article 220 oyo ezalaka verrouillé mandat ezalaka ka mibale bango balingi ba kende na troisième mandat. Voilà la raison principale oyo bango balingi ko changer to telemela to benga na bango bandeko na ngai to kuta na ebele to tambola pona ko impulser Kinshasa